www.congoyasika.com. Tolanda. Masola mikolo babi ne zappez pas bozalawana. Congo ya sika ndenge tolobaka na langila bakitise la soki e commando de bord ya Mai Kalambai bakoki ko lemba échanger ya ngolo verir même na ndako soki bakite komi ya kala bako changer bachacho ya sika tenda. www.congoyasika.com. Dans ma solo mzee oyinda mule la koti. Bota yakana minute oyo Congo sika maxa sika eleki na 24. Congo ya sika suka la masolo. Maurice Premier number 1. Premier number 1. Masumu nyoso mainda mbesenga. Masumu yadamu na eva senga. Bofingi tongilo mimingi na komo ya morangania. Bofingi tongilo mimingi na komo ya morangania. Botika ezafo ezakolo botika senga. Commanda Obré senga. Air Africa ya senga. Accès to yeah. Anga imoto pambe, anga moto pamba, anga imoni mamwe, anga debriane. Nabatongo konga peba finga kanga, kombo nanga esamba, nami noko ya bato. Moto yo akela ba maladi senga, moto yo akela ba cimetière senga, moto wa problème. Bonjour chers internautes, bonsoir encore, bonjour encore, on a rebandé le sous-sous. Là on est encore sur 3xW, Congo ya Sika, en collaboration, car on est bon, on a Masolo, vient dans Maurice Premier, et Indi, on a vu ce vidéo à Stockholm, de play bolo, il broque, et Indi, on a mukete, on a tenu le ban, on a vu, et Indi, on a découvrir encore votre émission Course au pouvoir. Ils ont un solo et droit de réponse et au cartonné awa. Non personne nous une minute de silence. Non remercier la petite souvent na solo yo. Frida Kapala. Il y a na saison à Paris. Frida Kapala na Paris donc bah joyeux anniversaire et uti na Stockholm mais sans oublier bah staff na biso nyonso ko baso na musala Gaël enfant secret na Lyon Gaël enfant secret 25 ka masolo na ordre linda na Paris ezaya ko yinda mabe na staff na biso Daniel Oleke check na Vianney King to saka masolo Eric Photo na 7 toujours Wayambo to saka masolo na parquet mais na zora libula na zora tinelbana pour na ezo yinda de Eric Photo c'est bon. Donc, c'est le bon amour, on a le but et Indi, droit de réponse, ils ont une là, ils ont pas sous, quand on a le baki, Kandi qui vous là toujours. Merci à tout le monde, toi c'est un gars na yo, donc merci, on est ensemble. Tu es ce qu'on a résidence privée, il y a invité Nabiso Eric, Zolabiso dans secteur, va comprendre que on a Congo Sika, va comprendre que on a site où il y a ma solo, dans ce qu'on a vu, si tu es tamusa ma solo, à collaboration, na Congo debout, à collaboration encore, car on est à travailler na belé, mais beaucoup d'informations, venez sur Maurice Premier, on fera ma solo, va péter ça ma solo quoi, donc invité Nabiso. Avec ma biso na domicile c'est na nganyota mangapi na c'est côté to sara musala pour na bana Suède. Joyeux anniversaire encore à Frida Kapala Frida Kapala leki a anesthésie à Paris joyeux anniversaire encore Eric Photo Eric Image a to fête anniversaire na to pesier bah joyeux anniversaire na batu nyonso oyo ba ki kusunga ndilo monsieur Eric na anniversaire est très bien et tous nous c'est kaka bande na biso Congo moko bazo kutana les 30 août awa na station get IP ba osala moi manifester aux alawana ba okutana ba pesa moi message na mboka kaka niza la kamare do sala musala mais to bosa na mboka te donc triple wa yambo chroniqueur du peuple tout ce qui est Stockholm tout ce qui bouge Stockholm mais concerne na salika musala donc to passer message les 30 tous les Congolais
na station que IP tous allons de 13h à 16h donc vous voyez bah programme ya Congo moko oyo ba au 5 sabat moi un message Eric photo hein tous na kati ya masolo ya droit de réponse émission zo cartonné na Scandinavie émission ils ont que tina ba Panama hein fils donc de solo qui match ya bien Daniel Oleke na Vianney King na c'est toujours sans oublier quand les bandeko loba et la kata King a Poutine Kakaboye donc tous invités na biso pour représenter na kati to côté de Eric photo c'est bon. Mamma mia, samarai, samarai. Tu mangiai vraiment ya si te kamuni ngani. Aliani ya you did this song bonana. Aliani ya you did this song uyuma. Aliani ya you did this song. Hey Yusundur. Jereje. Juma. Oh voilà. Oh. Ah mais bon. Donc tu es la résidence et invité na biso hein na pesa na comme on a été maître on y attend na kati hein Eric photo na kati Eric merci. Donc tu es merci hein 42 hein Congo Sika hein chez Dali Nyama hein nazo bien tanga kombo tu na domicile na ye azana oya koloba na émission droit de réponse azana oyo akoloba ozo consonner kaka yi quand même no loba tout cela gra musala na vie hein donc ba question na biso ba réponse na ye donc nous on travaille avec photo to pesa da ligne ma po de ligne ma lobi faut kota na kaisi nanu après aya bo akoyena nini to yebite donc to pesa eta dali zwata na yo biso to yeka osala musala to zela yo to tchana se hein dali nyama un coco alozi dali nyama un coco alozi hein azana bela koloba hein kandi ki vula kana ça qui on zolo dali nyama au moins dali nyama na point donc to zo masolo hein dali biso to vanda to zela yo pour to tchana se quoi donc merci boza la branche pour yindi boza la branche l'émission na bino droit de réponse émission cartonné Scandinavie donc ba question ya biso ba réponse ya dali nyama les grands dika un coco alozi pour ayambinga na bakroko donc dali nyama un coco alozi de Eric photo na 7 jours mais bazo yibanga toriki na kena se ba yibi hein vraiment na kena check ba yibi mais ko na système kakara yo kaniki vula obi masolo donc c'est nanga rita nzangu la japonaise molinga sadidos na travailler kana saka musa donc merci Eric photo na 7 jours dali nyama merci tozela c'est bon. Merci Kulutu nanga Daniel Alvaro hein Kulutu nanga Daniel Alvaro vient nanga kati hein to na résidence ya Dali Nyama les grands dika un croko à Luozi hein après cette place to vanda to décortiquer ma sœur pour lobby hein émission droit de réponse émission yena gaz ya nyama hein kadi ki vous là to vanda hein Dali to vanda ah merci hein Eric photo les résultats les plus suspects Tuzuvanda hein na résidence ya Dali Nyama balobi mobala propre ndako propre hein mamdi soli awa biso linga boye mokili omona donc ba ser na biso ba Sylvie Kouete ba sentir ma solo que tout ça ma rampona Suède tout la musa Scandinavie donc nous on travaille seulement quoi frère Dali na banda na frère ou bien na banda na yebité bonjour d'abord. Oui bonjour. Bon et c'est ngoni nezali loki oyamba site oyo Congo Sika c'était mon en Scandinavie awa na journaliste na bino triple B osana plaisir niki le loto yema na domicile no ndako. Non mais le lo vraiment na sebele makasi donc koyamba motoka triple B parce que Stockholm bima do mototo azo sola donc ezaka le sola triple B quoi. Donc on a vraiment donc et senganga vraiment donc l'équipe boulot na suka. Donc on a vraiment donc présence na bino za vrai kitoko quoi. Donc Eric photo s'il te plaît aider ngai na kulungula singa tozana ndako donc bon comprendre tozana parler frère Dali est-ce que oyebi ki émission oyo est-ce que oyebi titre oyebi branche émission oyo ambi biso lelo oyebi so za émission ni oyo ambi biso lelo non mais émission oyo ngana ambi bino lelo donc ezaka vraiment il faut ngana donc na répondre donc petit loba quoi donc petit loba lobi trop donc il faut vraiment na donc on répondre est-ce que c'est comment on dit petit loba. Ah, donc répondre les petits lots dans droit de réponse. Oui. Ah, donc il toko ouais, na n'aurait pu senga aux offrir champagne, na c'est au fond la paix champagne, tout ça quelque chose avant de décortiquer.
maloba donc quand on a lobaka jeunesse du peuple wa yambo na sala musala ba play à Suède ba play à Stockholm ba bogara boye tout ça musala pour na mukile comprendre que tout ça musala vient na Maurice Premier Diego Kao quand on vient na Maurice Premier Diego Kao hein ta dali nyama nenga soli balobi ambibiso elengi petit na ngai Karela mignonne hein na jeune femme ndombe moninga ya Kevador mo finiku tout ça musala quoi donc sans oublier mon ami d'enfance je l'ai Jasmine Akachabakin hein bambo tel passo Ali donc merci Dali toko merci donc vous Ali hein mboka roi vandra awa vous avez ma coutume de yambi mpaya hein bato za na mboka oyo bayebi moi score ça va bien hein score ne se Dali na yebite vraiment oyambi biso sous lelo. Est-ce que vous avez reproché nini? Est-ce que vous avez makambo oyo ba akize yo ou bien maloba ou ba lobby na kombo na yo pour que tenge ba kombo ba toi wa expliquer na nous bana Stockholm bimba expliquer na nous bato vous avez kanda nini? Non parce que mais Mikolo oyo lanza bwe donc nanda ki mission robe na mala ki petit loba donc à lobby trop na kombo na ngako donc petit loba na azub malokola ya za ce qui est en forme mais pas dans la mon amoke parce que forme oh il y a zo bête donc on a tout côté où tu as compris on a l'accès côté na forme dali zela ngai fona pour ça mais na vraiment tout bête dans autres tout tia même na sei bandela na nous dali olobi nini oh na lobi ke petit lo banenga zawana ayebi nga très bien tous les formes où il y a zo bête ezanga dans l'accès réseau wana donc petit lo ba donc ayeba ni forme te. Oh, de yomutu la kisi makambo wana. Oh, ngam dans l'accès petit loba donc nene vraiment beta forme. Donc couleur tendance bankutu ba crocodile mamo yomutu la kisi. Non, mais petit loba nenga zawana donc ye beta ne Chine mais nani akumna nouveau crocoté. Oh, abeta wapi? Ya beta Chine mais nani akumna nouveau crocoté. Abeta Chine tongwanzu préciser ba Orlando yo. Chine tongwanzu il faut préciser. Non, mais ya beta ngwanzu mais nani akumna nouveau ya crocoté. Donc à combien de niveau un concours de l'osité à combien de biloko beti à combien de niveau non mais ya koko mais jamais un nouveau croco parce que on a petit loba wana petit loba allo barato mais un croco n'engeza wana do ye fa de la même plus de 15 ans pour na mettre un croco. Ah chers internautes les propos sont langage qui est d'Alignama hein les grands dika un croco de l'osi ils ont engagé ye biso tout ça musala toza pona batu nyonso skana vie toza pona batu nyonso awa bomoni ja émission comme na show mais Dali yo lobby o pesi kombo pesi na ba kombo zo pesi na ils ont engagé kaka yo petit lobby comment sonani petit loba bon Dali ba lobby ke yo so minda kuna Brazzaville ndaku ya muke bon est-ce que ngana place sur la kintiso na Brazzaville na bi ma place osombi ndaku ya mukie koma yo ko lobela mama ndaku oke na mboka oyo tozana ba kulutu na mboka oyo bazana ba ndaku ya danger na bakini wana bazana ba ndaku ya danger na Brazzaville pour lui miko comme système à Royaume Congo quand on dit Royaume Congo on voit Kinshasa on voit Brazzaville au boy c'est langage que vous Royaume Congo et réellement système à Royaume Congo avec mon grand frère Martin Sali à Paris ça va une grande réunion plus de 600 personnes pour na ko bongsaka masolo ya makambo ndenge kende na communauté na biso mais Dali auto kende Afrique balobiki osombi balcon Dali osombi balcon na Afrique expliquez nous non na makambo wana est-ce que c'est solo non mais ce que mon petit lo bazo kende azol ba kote ke kinga osombi balcon do sega alo ba buzoba parce que ngana sombi les pango te ngana soma ne mapango donc ne écoute zakutu donc Dieu merci le cas boy chenga ceux qui bolingi vraiment témoignage bien. Ah, mais il y a 3 parcelles. Oh, Dali Nyama, ou les cabotés, Dali. Oh, ils allaient émission, droit de réponse, preuve à l'appui. Dali, aux amis Kanda, Lupango, Oyo, Otokosum en Afrique. Oh, il y a 3 parcelles en Afrique. Aux amis 3 parcelles en Afrique. Voilà, il y a 3 parcelles. En plus, il y a mais Dali, c'est normal, aux émissions de réponse, il y a un mikanda, avant de côté, il y a un mikanda, total, la bouche autorisée ce qu'on a vu, mon kilebi, na salara, na loba makambu solo, na lobaka, na kosa katin loba solo. Dali, na respect notre pesa yo, en tant que jeune ou yambi biso pas na yo. D'ailleurs, moi je félicite pour ma caméra oyo, il faut en courage. au bimi na écran boye o ba kolinga yo o ba kolinga o pété mais moi je t'encourage. Il y a quand même na mikanda
tokotanga yango awa Eric Photo akomona tokotanga mikanda awa to confirmer que Dali Nyama 3 passés en Afrique car enema lobby et mon frère Zotana yo yaka mikanda banda Congo ya sika ba jeune nyoso mokili ba Rolanda yo ba staff nyoso ya Paris ba mona kima ke jeune o solo la bogar moko bomé azo solo la ya Nyama Dali Zotana yo yaka mikanda tout la mikanda awa merci. Et vient Daniel Alvaro et Yindi vient Daniel Alvaro le Dali Nyama hein les grands dika un croco à l'osi ana kanda Eric vous avez ça que Dali vous avez ça que Dali pour na balobi un croco mais Dali croco tina ça qui Dali non mais vous avez intimidation de mais oui ça que au moins tant peut-être bête ma soirée pango donc à cause de ça ça côté petit lo banenga zana kinga na ko pesa me punition même pendant 5 ans donc à cause jamais ko so massacre en croco. Le PCA punition pendant 5 ans, à Ozana Saki et à Rosso Mangote. Mais à Rosso Massako Nengen. Parce que Sako, que tu sais, le Mobimbato à Sako et un croco. Bon, et ça combien? Ça coûte combien? Non, au moins on a payé pour ce petit loba à quoi Evané. Mais il y a moko à Ebi, à Kenal, na légal, à tout, ça un croco et ça combien? Parce que oh, ils ont un croco d'autres. Donc, Mobimba ça, tout est un croco. Yango. Croco à l'osi. Voilà. Donc, où est un croco? Donc, Motako, c'était Yango, bah, et quand Yango, que ça, c'est un croco. Là, connaissez non sentir moi qui na simana qui ma bonne comme ma col. Voilà. Donc na fondation na na saka. OK, fungola to panzanteke, to chanase. Donc fungola to landa ma livré il y a le pango en français livré, il y a le pango yango Dali Nyama a une preuve à l'appui à votre émission na bino droit de réponse. Dali a une preuve, j'ai écouté. Donc Eric Photo au gros tala donc ils allaient vraiment que oh somme les pangs va passer en oyo donc ba signature ils allaient ba cacher les allées donc Eric Photo ils allaient engagement sur l'honneur ils allaient na kombo na yema nyonso bon na kotanga te pour ma famille na kotanga ngote mais Eric Photo doit vraiment livrer ya lupango hein doit vraiment livrer ya lupango hein ba tout ba sentir ma que ils allaient makambo Oezali Makambo, il y a preuve à l'appui, hein, votre émission droit de réponse, au tché, toché. Donc, Oezali livré à Liboso, si je comprends. Voilà, on a livré. Oezali, on a souvent, donc, on a commis 2010, kuna. Vous avez livré à 2010, le pont à Liboso. Voilà, à part, on a que Yango EP, ce qui a gros ben nango, donc, bah, caché Pézali. Donc, Oezali deuxième parcelle. Donc bah go fond on tina kati ba mona ke donc moi na mai azobeta ka forme te yango ba komia wa ba komia donc yango ado moto abotanga yebi station des propriétaires voilà donc yango ngwana donc yango na ko donc biso to beta forme en plus ba arsen zali donc yango donc ba papa me prépare combo Dali Nyama voilà c'est bon yango ba cache ko il y a tout. OK. Donc, au deuxième, la deuxième livrée, il y a le lupan, il y a le deuxième livrée, le deuxième parcelle. Voilà. Donc, troisième parcelle, quoi, là, ça. Donc, Eric Photo sur Robin dans la plat. Eric Photo, Benda. Donc, Benda plat. Des propriétaires. Voilà. Donc, au troisième, comment Koutango va commis. Donc, au comment va commis Koutango yawa. Nyama Dali Steve. Voilà. Donc, où est ma pango? Donc, Ezaki te ki alobla le pango, te alobla ke alobla ne ma pango. Ozomona. Donc yango ba komi donc yango ozale pango donc ba komboto ezali wana Dali Nyama Steve ezali donc ba monike kota mutna somo pe ezawana quoi yango donc tous les cachets yango bati donc rien à dire quoi donc yango donc oza mapango nanga donc on a somba. OK. Merci hein balandia na bizibino makambo yo kande mandala ba yo kadi yo et baby hein. Votre humble chroniqueur, votre humble journaliste, les preuves sont là. Les 3 livrets, il y a Dali Nyama. Les preuves sont là. Na tangi yango, na vana bande de l'école, na yebi ma zoloba, na moni ba livré, il y a ma pangu misatu. Donc côté ma pangu, to leki, les preuves sont là. Ba tout ba Rolanda Dali. Mais tous sont les sous na kati ya makambo soki o maki sur les zones ngana to zonga poste ngana zalara nazara radar hein radar tout ce qui bouge awa na yebi atana vana ndako ba benga nga triple jeunesse na biso yoka c'est ça ba topesa ngai valela makambo yo mais Dali nangi na ibano loko yo un responsable comme yo boyo zona moi si ozana ndako kitoko boyo ozana responsable comment ko benga mwana ngulu ma à peine émission Dali mwana ngulu invité mon ko na été ko yamba ndeko mususu na kotanga comme on a été est-ce que
Otrouvé on est comme qui malana ngulu et bazo kize yo ke mutu wana otambola na ye afinga yo na mboka oyo a critica yo aloba makame belé est-ce que otrouvé le konandeni? Non mais au moins écoute na moto o tangwana donc azaki famille ngali bosoka donc azaki piringai donc un frère no akati ndeko voilà donc il azaki piringa écoute na fête ngane to bano kende kutu ko laksa bilamba mais bilamba o ya bano beta ezaki nga moto vraiment na classango oh donc nga moto vraiment donc na bano classer forme na ye zela na kati s'il te plaît bon bano ngane fête ko laksa bilamba ou bien bano ngane fête qui ba invité normal non mais ezaki parfois ba pesi biso invitation to ke fête. Donc, toqué parfois que tout la forme, mais forme oh ya banoko betan donc ezanga moto na pese classement. Oh donc ezanga moto donc na pesi moi na mayo na guya ilamba. Na mboko na Stockholm yo moto pesi ndeko wana guya kulata na mboko yo. Voilà, donc nga moto vraiment donc na fongolé tous les portes. Donc na motema ya bolamu. Mais moi na mayo ko la monique depuis na abimasco très bien. Donc il faut ce qu'on a créé comme moto avec un nouveau Dalinia mal les grands mikiliste. Un coco à l'ose. Voilà, c'est ça. Donc, il y a tout ce monde, tous les missions, on s'en a le belakanga. Oh, mais Dali, est-ce que vous avez dit que tu as la Makambo, bata Paris, ou beta comme Makambo, Hollanda, oui, bien. Non, on a tout naïbi, donc on a bien en courant parce que aux premières fois que donc on a devant caméra en plus devant micro parce que naïbi oh tout na zolo naïbi donc petit loba ne petit loba na petit loba parce que petit là comme loba trop. Donc pour nous l'accès forme le long a commencé que ni on a sur la défaillance voilà donc personne n'a zabon ayebi na tamote mayebi parce que y a bête en forme vous comprenez mais de so bi ka bête en forme de zone di mayepe d'autres na côté mususu a bête en forme qui forme y a son bana ngwanzu oh Dali oh mais y a zo bête en forme azo bête ngwanzu parce que au moins ninga azawana ke petit loba on ne jamais ko beta forme normal parce que ngala yebe yango yo tout le pendant 6 ans 7 ans beta ka ngwanzu donc il pour na ngwanzu vraiment as champion oh donc il y a ko beta jamais forme normal ko la biso to beta te mais ko beta on ngene mais Dali ba maison il y a ba grande maison ya couturier na Suède ah Stockholm ah ba igobo c'est ali ah ba Hermès c'est ali ah ba maison c'est belé ah hein est-ce que il faut que muto a rusumba ka ba tigereza ah il faut que muto rusumba na ngwanzu ça sire oh mais yene nga zawana ke ngana leka na plusieurs émissions ngala ça ba facture nanga mais ce qui a sombre ba planer à partir na Suède ou bien à comme on a Paris ezab loka vrai mais pourquoi pas que ninga zala ke le lendo wana alors ça fait c'est pourquoi parce que ngana yebi donc wana zaki ndeko na trop temps wana pendant bané donc yé costume le plus cher ndako na yé ezana valeur à 700 courant ah Dali nyama Dali oh mamu na ko loba vient na ngai vient na ngai 4 to sula ki vient na ngai Serge Kalamat pire vient na ngai Serge Kalamat Olandi Masolo na pire vient na ngai ya 4 kana lobaka Daniel Alvaro vient na ngai ou pesa petno ma conseil tala ningi mboke ningani vient na ngai tani mboke ziki awa sans oublier encore na Paris na Paris kuna le sous fils Dungu Dali nyama yona les propos s'engagent que Dali nyama fils Dungu Dali nyama yona bien habillé les propos s'engagent que Dali nyama tout ça la musala Ridi Manjala qui la bloque mobile ba moté Dali nyama yewana bozo ndaka sans oublier encore petit na biso ostoni biso na kaisi na masolo oyo manon mangwanda na kin quoi donc ba moté pas swali na vena ngai ya kati vena biso ya kati na kati États-Unis Prosper Midoulas vient ngai des affaires carnet za la merci na ba conseil encore sans oublier Agazoul na petit ngai ya kati susu nyata bango manyata staff de ça na Rigo Mambasa les leaders charismatiques Rigo Mambasa tout ça ka musala maman na biso bienvenue Dali nyama yo bienvenue maman na Léonie Dali nyama yo na petit ça na biso Miki bon to tsongeli deuxième tranche na biso ya masolo mais Dali OK on lobima kamona ke yi azana costume na ya plus cher na ndako ya 700 couronne na habité to lobani mais to kat no dossier wana mais Dali to landa ki susu na ba site internet en Stockholm ndeko na biso pe mususu kwa ya communauté congolaise a lancé le komoko a lancé slogan moko en français un slogan cours des grands mais ngai en tant que journaliste na bien en tant que photo de chroniqueur ma mususu ko loba na internet c'était mais en tant que mutu na yibi ma zoloba ba ide nyonso c'est moi makambu tout et pesa maka triple parce que na raisonnaka na yibi comment faire bouger les jeunes slogan cours des grands ngam na pesa ka ide wana mais e ke na nenga mabe
nalobai ke to valoriser ba kolo na biso mboko meki na ndenge mabe dali nyama ndeko na biso moko za na communauté awa mona tanga communauté te pona ba raison professionnelle ba raison pe musana ngai yoyebi balancer ke lo moko awa yuzala ki ata inda ki awa na ndenge mukete dali cour des grands balobi ke ba mikolo balata kana mboka oyo soko beta ka fort mais il faut bokende bon ça l'émission boula qui sablo bobeta ka ba cour des grands mais yo en tant que jeune est-ce que idée on a ondeni est-ce que ça bien ou bien ça ta mususu ko kitsabino bato boye wana obendeni pona yo pona ça l'émission il faut obeng sabato non mais au moins que motosona c'est à cette émission la marque nae donc aluka tout que ta mususu donc aluka ta mususu ba pirier après akitsa mususu ozomana ezali donc aluka ba pirier pona a papula bato mususu quoi voilà donc mais pona nga vraiment émission à salaki ou bien o ya sala otala émission otala yango oyebi mona zoloba non mais émission na tala yango ozomana donc wana vraiment émission donc nga vraiment elobela rien parce que émission donc na ebité vraiment ce qui moto vraiment o azalaki wana vraiment ou à ça qui vraiment qui a bêta qui vraiment oh vraiment na mona qui peut vraiment na sepeli quoi ah dali nyama dali mais yo na éviter mais tam su komba les grands jika ona et yo finalement na mona ko budo batu nyoso awa do yo bato so ba bêta ki ba biloko wana op ba lebe so ba étiquette ba la so ba biloko donc ba ça eloko mokote c'est là yo non mais cela c'est le bloc oh mais moto suka comme na capacité à 3 les pas on a gata ba Afrique moi na poto moi ça va ma famille bazalia na robanga sunan ozomona mais ngai na lobibwe na kati na bango tu wana moto oyo ayebike asala masola vrai amemanga ta parcelle moko oyo asoma na Afrique donc yo lancé défi bato bayaki na makele la cour des grands wana que bato ba bilamba cour des grands bayelo ba livrer ba neto mo lupango bodo ba na ba livrer ya solo mais yoka ndeko nanga omoni ko beta forme ozotonga o so mapango mais ils a safute mais ils a pe kwanga te nayebi ils a kwanga te ozoma donc batoka bisobe ozoma donc wapi na famille na palin donc ba vivre kitoko ba relier peu bien mais o ça peut makamo na Afrique donc il faut que moto na vraiment que mais ata batongi yo merci naza na nkoko un koko lozine yango yo kuté zolo beza en koko mama kutu ba griffe awe tal o kutu ba griffe ezalia nazo beta formule ozomona mais soko moni moto azo irana baloba que so moni moto abandi ko kima mbango makasa olemba avant donc tout baloba na bango wana ozuma pona nga mais na respect na ngai tamusu bango ba lobby tamusu ba gaz na marque na bango mais nga vraiment kotoana vraiment eko zangate quoi donc ozana consigne au pesa bango le bani ko po bakulanda yo balandaka bakutala dali bakutala yo ozana consigne au pesa bango ki nambala sima basa yeso berera bango pesa berera tozana ba mikona mboka oyo ba sepela makambo wana te bazai na mboka oyo ba sepela te mais comment délire ozana délire mais na niveau na te quand même est-ce que ozana consigne au pesa mbala sima et le ko bongo esala mais soute non mais parce que ben souhaite oyebi ba grand mingi baza ba beta pe formule makasi donc ba grand ming parfois tanga na kenege fait na mona ba grand mingi bazala mais moi ko tanga komona bango yate mais ba grand mingi ba beta na bango formule ba jeune kutu ba débra na bango pe na forme pe bazali mais ko leganet na émission bongo donc au bokanet geste bongo ke ba bazali awa kaka ba onde bazana na forme en plus pe ba innocent ba monsieur kutu ba ite bazana na forme non mais au moins eloko eux bebe sa forme parce que ba sœur mingi na ba grand mingi bazo kende Chine bangwanzu ba suma forme bazo nangwa mais ce que ba sœur wana babote kala bango forme na mota musu ba tamusu na joking na le joking na possible ka mucus mais ba tama ba joking parce que mais au moins ko somba mais ko somba net ba pièce même ata abmeli bandate parce que à peine soit depuis après que ba blazer pas bien zali le col va pleurer zali on comprend donc tous les bateaux baso la bozo bana pona nga vraiment il faut pas tikango parce que ko lebele lamba il faut déjà ko bana ko lebana capacité zanango au monde nazana avant to ban émission nga Alex Mapango nazanango donc le leçon na en Afrique na ko bengera jamais Afrique 2 semaines d'avance mère ou bien père abim sa petit frère na chambre kalaona pona nga na revanda wana donc nga so na ke Afrique donc ngana zabwe donc ngana ko suma bien na Afrique parce que na chambre spéciale na bilama en Afrique en plus na zape na car en Afrique donc ça veut dire ngana Afrique na za l'aise ko le na poto donc on a car en Afrique et bongo awa car ya été dali awa cheche été non au monde ezali au monde abwe au monde aba le bela mingi fo aba le mingi fo carte parce que ngana ki na car wana na même en Afrique pona na poser en Afrique mais on paye car
ngambo na basaka nkroko mapango. Donc car pas dans les au conseil lobby tchétché bimi. Non mais ezali mais batonga carne awa. Mais car le la moto et le côté en plus ngapé na ko jamais car à crédit le ko la petit loba. Mais Dali, comment on a petit loba? Pourquoi ça combat on a toujours? On a un problème là. Comment combat petit loba on a vraiment? Comment on peut ça me combat petit loba? Comment toujours quand y a muta ozonga na makanisina on a quand même étonné non comprendre? Non mais parce que petit loba na lande mission wana alobi ki ote nenge za kutu wana kutu ngana za na carte kutu na grand na yemoko be kutu ba kutu associé na kotanga comme pona ayeba. Grand na nani? Grand na les princes mondiaux toujours na top. Wana grand na basala masolon son mais ata ba bebana alo bakinga na za na carte na grone wana pe azape na carte mais yene nga za wana est-ce que azana droit kumba carte na mboko? Oh Dali mais yo comment ça mais la vérité cachée de yo ngolo ba excusez-moi ba ni excusez-moi les propos nga c'est mon invité petit loba comment peut ça petit loba donc na mboko azana droit ya kumbate. Non mais petit loba na mboko aza jamais na droit kumba carte azana show kuste petit loba la permis. Ah bon? Oh soki ninga tamusaka bongo tamusaka na mwindu na svartele mais petit lo batanga tamula car soka moni mbila asubne lamba oh soki soki maloba na onzimi angote jour au petit lo l'accent a permis no so azanango ana permis petit lo au lancer défi qui mkona kuyamba yesu na tunaye alaxa permis de conduire ou azanango na Suède alaxa yango azanango te donc azana permis de conduire de so moni mbila bwe moto. Mais petit loba ngamba na petit loba azana permis. Mais pour ça ndenge nini? Pour ça ndenge. Ngana ebité oh mais bon yo ka émission nzema mokote ya faire gola alobi soki nzema nini? Oh nzema faire gola ayemba besoki soki ba konle na Paris mais bazo kumba car bazana permis. Petit loba azana permis. Ngaza na permis na kutu na kuzo na l'action yaza na ngote. Azana permis en Afrique. Azana permis ya Suède ya Afrique. Mais petit loba azana permis. Oh, Dali Nyama, mais yozo bimisa ba vérité moko caché Dali Nyama, yozo bimisa ba vérité moko makamu de na habité. Est-ce que vraiment azana permis? Ah, OK. Bon, si koyo, na habité vraiment, est-ce que bino bali bozana monter beaucoup fait là ou bien nini pour na moni guerre yo makamu za mabe, bozana premier nini? Non, mais au moins ngana petit loba eza makambi lamba, mais so moni petit loba akumo loba na ti bêtise devant caméra, donc ngapa il faut na pour répliquer. Voilà. Oche. Voilà. Atil donc ngapa na ti. Oh. Donc on a kutu oh mais ngana bomba kutu donc petit loba nga zawana. Donc ngana sana trop donc obi nga sana vu na mobimba. Donc ozana mpoka oza madoke oza mana mpoke makamu nyonso dozana maboko. Doso bo tanda wa donc maatro. Voilà. Donc au moins petit loba nga zawana. Donc ngana sana kata famille na yemi yaza kata famille na ngate. Ah bon? Parce que au moins papa ya petit loba azabe papa nanga. Oh mais Dali, excusez-moi. Mais comment mon toi papa na yo, papa biologique ou bien papa non, mais wana zali papa papa biologique mais wana zali donc tanga kinga bamboka wana. Gros wana toujours. Ngaki no monde appelle ça toujours mbote. Père ou aboti. Père oya boti petit loba. Avant na poto. Na donc ngaza kutu ba photo ona jwana na papa na yi. Donc papa na yi donc ba respect na papa na yi. Mais petit loba kama sala OK, il y a trop besoin. Oh. Mais petit loba na zana ane lokote? Oh Dali. Oh azane lokote. Oh ngap na solo ba ya? Donc yo siko oza mana makambu, doza mana awate, mais na Afrique siko doza mana makambu na Afrique na maboko. Ngaza na tout. Est-ce que vous avez sûrement que azane le côté d'Afrique, vous avez sûrement mozo loba pour mukili Rolanda Dali. Oh, mais songa tuni OK. Pesanga dernier voyage à Petit Loba sala. Petit Loba nga zana ke ina zana ke apesa même merci même là. On a pesi mbote. Maître Pape Abedi. Maestro le champion des champions. Yema kutu amema kutu na Afrique kutu na mawa. Mais Petit Loba na ke na Afrique mais OK ndengene. Donc hier voyage en Afrique, champion d'Abisso, champion de cage, champion de MMA, maestro Abedi, les respects parce que na ligue yemta même en Afrique, maestro yemta même en Afrique. Donc c'est ça. Eza yemta même en Afrique parce que Petit Loba dit aoza même pas na bien même il y a SL. Ah Dali mais ça la Dali, ça la travail ça comme ça là. Comment aux ambiers sont babieté, muta ça la vraiment Dali. Ngam na zolo banoke
Azan et le côté. Ah, mama, indi nzambe, dali nyama, le grand chica, un croco à l'osi, anaconda. Donc, on confirme que Azan est là. Donc, merci, hein, Bolandi, ndekona biso, hein, ndekona biso mobali, hein, dali nyama, le grand chica, yami benga dali nyama, le grand chica, un croco à l'osi, combo un croco à l'osi, et bimika awa pona, to kutana ba croco awa, donc combo wana e kangamiye, dali nyama, le grand chica, un croco à l'osi. Ngam nena combo wana, boya koyibe, popina wasa koyiba. Na kumisi garçon na biso mo na soda propre be bogar mo na pesi combo boya so boyibi so kono mesa koyiba ba combo donc vient ngai pitch au patch sur les conco ko le pango na Norvège vient ngai na 7 toujours ça musala hein sans oublier encore Eric Photo fait les cas humains ba lui fait solo li to peso kaka ba gratis Eric Photo pas sur là qui na ser na biso Laetitia Emmanuel na frère Fabrice na Freedom Berger na Norvège ba mbote belé ba pesa boali donc on a ba staff Eric Photo ba songa Eric Photo na mboka oyo na mama na biso bienvenue mère ya Léonie quoi mama na biso yo wana mais dali tokomi tokende na suka ya masolo émission qui toko émission vraiment osoli bon dali excusez nga ya na journaliste natanga ba kombo ya batute ningo zo bana mais pour na éclaircir mokili il faut natanga olobi comment nozo basuna ni Petit Loba. Ok, Petit Loba ne olobi wana. Bobalobi Petit Loba lobi a lancé défi. Le yone tu bête ka ba vesa ou lati bien boye, ou lata ka bien, boya na ba carte. Est-ce que vous avez boya na ba carte bancaire, bo kevma na inko na ville, bo koti na kati kamere ko yawana, ngana ko yawana, bo sombi biloko na magazo koti na igo boss, nga triple yaka na moni carte le kichwa au sololi. Facture au pasoli. Musu ayebo na Ernest a koti kuna asali masolo mususu akoya kuna boye ba meso ze belé awa igo boss pour salir masolo est-ce que likamona yo mona ondeni bana sino défi que boya ko lekisa ba carte na bino ba maison na Suède awa o mona ondeni non mais au moins les cam mais oya lobi wana eza mabete mais eza que c'est pas une idée wana eza bien non mais au moins idée wana kutu ya avant le bakutu eza ngam na bana kutu masolo wana ah dali finalement au en Afrique makamona yo yibi ngo ndenge nini yo mto o bana masolo wana. Non, mais ezali solo ezali solo ya beta osoka sima lobia parce que ezali idéologie na yo. Wana ezali vraiment kamonanga parce que koya ko laksa ba facture o somba plat e banzi côté nanga. Donc les cambo o ya lobi wana ko kena carte visa ko sombe loko. Donc eza preuve que os en a reçu. Donc wana ezali ko la azo bandela maloba o ngana loba. Parce que ngana attaqué quelquefois ngana yaka chez na laksa ba reçu nanga. Donc ngana tambola na ba reçu. Donc, nous n'avons jamais les cam oyo vraiment ils en a profité. Mais Dali, c'est là que là tu lamba n'engo tiki boy, hein, na kacho tu n'engo tiki veste cher boy, hein, veste Dali, veste 4000 couronnes, hein? Ezaka le kolo kaka. Ah Eric Photo yakana vraiment. Dali, veste 4000 couronnes, yoko songo tobando n'inchite vraiment na mona ma Johnson Blazer, veste cher 4000 couronnes. Hein, c'est quoi pour nga natala ka triple hein, chroniqueur ya vision, nga natala ka. Hein, la moni Thierry Mugler, Paris. Oh masolo fils de dung alobaki boy triple o so ba masa wana ba la ba plat. Donc Thierry Mugler oh nini hein? Ni. Non, ezali au monde ka ya betika ba abeti griffe ya nini wot. Namoni Lindbergh. Voilà. Ya cher, namoni slim. Voilà. Oui, c'est abiswa. OK. Chemise donc ils ont même griffe. Donc OP ezali donc yango yawa. Angelo le tricot namoni ba italien. Donc yango wana au moins zomona. Mais au lobby pour la défi wana ko l'examen tu ko sa carte na inko au lobby nini. Non, mais yeso ki au moins ya ko sa carte na inko na inko. Wana premier ezali soki ngana zape na gu ya elamana na kati ya inko premier ngakutu carte na kutu essence ra kutu e kosolaka te. Dali ozolo ba pe trop ngai pe avant na bima fona zo plat. Triple ngai fona ndima yo parce que ngai za mokili mobimba Paris, Finlande, Danemark et partout journaliste ya li bo ça na vie o l'homme ça va gêne. Dali au lobby e belé on est na film Dali avant ngana confirmer kombona un coco à lozi pour ba coco na moni na ndimi de coco déjà mais ngai faut convaincre ngai olobi ngai fona za convaincre lelo na ko bima na ndako yo na kena bora ya Dali jeune biso Suède ozo beta babo andimisi ngai il faut ça convaincre mais avant on est synthèse mais Dali do yosiko oboyi défi on a lancé ko sa carte oboyi yango non mais yesu ka osenga défi on nga tu que yesu ka azana makoki parce que au moins oya ko senga na pona premier ate do yo okoki
donc on dit maketo yev maboué défi que a une carte yo na carte mokile mona oza sir non au moins ndeko tinga sabona ye akoros sala masoneta mususu ba partir encore mais nga kutu nazana droit kutu futa bino kutu billet bolanda na Paris. Dali Nyama, mais merci Dali oza offre petit ngai order Nelly na Paris azo luka mona triple mais oza ba chance ki na Paris pour balobi na conquérir mboka roi bandi maka mutu paso sa musala na sisi Stockholm na obi Malmö na okini ba Göteborg na okini ba Landskrona na otambola province tout ya Scandinavie après ya Suède après na ke Paris naza compenser de fils edu akomela ngai na compenser na staff mobimba kuna tala offre yango Dali Nyama andimi ke triple na ri photo to lande na Paris bon ce que yo défi l'ancien on ke biso ma to au futi ma avion to koti ma to ke ti Paname au sali ma solo pour on za grande monte une grande monte après ça on biso to yebi yango on za capitale ya monde ma mode on dit que ngane ri photo ma billet na Air France to koti Charles de Gaulle to petit peu boué to landio na maison o le banque tala Dali o ezali télévision hein o ezali radio télévision l'ancien le message yo c'est na yo talo nyota mangapi na basali basevi ko ete basala mboko basolo propre ba talo lancer message na pambo choloba non mais parce que au moins mais cela singa beti le sola ya France parce que mode abi zawana parce que ben soda be koko ta villa ok ko so matam so forme ya cher et ko so net ba blouson ga somba ba blouson ba 4 000 5 000 courant yo ngolo ba ke yo muto zana ba blouson cher ko le ka za soda non mais depuis nga ba no tama na mila ba jeune na mona vraiment jeune il y a normal à son blouson il y a 5 000 courant dans ma gazette. Donc merci encore venanga Maurice Premier na manolo ba venanga Maurice Premier hein Diego Kao hein le boss ya Congo si kakara no sala musala baleki ba se retrouver baleki ba sala musala sans oublier encore Richard Poitele mutema ya clarification au Kangi Feland il y a monde kana point de la ligne mayo hein Stéphanie na point de la ligne mayo 007 hein chroniqueur moninga ngosa musana Feland ba coup de chapeau musala tambola malamu Dali makamboto loba ki ozwa journaliste na yo triple wa yambo na Eric Photo na équipe Makongo sika na équipe Makongo debout na équipe Mbasi Nyos parce qu'on va préférer faire Maurice Premier sans oublier ba site bon na bombi na na bombi mais Dali le ba nous confirmer na nous batuno ya Paris que ozwa na équipe Makongo sika na Paris na Congo debout staff mobimba ba ya kozwa yo sala vente sans cher na Paris oko no bimisa ba nkutu na Paname confirmer le ko na site ba rotala yo. Non mais au moins ngane za kutu Paris zamboka na parce que na kozwa quelque part na za nango on a somme na Paris kutu de ozana ba nouveau pièce au somme na Paris menga maison Weston atina kutu na catalogue ozana catalogue ya Weston awa batini ngango ezali awa Dali Nyama le grand Jika hein un koko lo zota na yo kelo zo nga biloko pour nga preuve à l'appui moi je blague pas hein ba fils de dunga mona makambo yo hein ba grand japonais mona makambo yo ba osepela hein kena no kozana biloko wana parce que wingi fum na yoyo e yindi awa hein le respect encore ba kuluta mboka oyo pakalia mukonzi na triple pakalia mukonzi na triple Weston na vie na ngai matu idolo motema Deborah Bofando Suède yango vie na nga to saka musala ke mona vona parler pe botara ba petit na bino ba muto sala Dali akozwa catalogue ya Weston Dali Nyama akikozwa catalogue ya Weston donc il faut na vendre ce que bien na tala ba to vesa mikolo mais triple comment va vie claire mais vie claire pour na mona makambu vie claire pour na bankutu so na ti muleta munda na mona lo mote il faut vie claire boy na mona masolo to clôturer masolo to continuer ko pesa masolo balobi beaucoup de bande na biso ba combattant et koleka to beta bale ko beta mana sazo ke tuana de 13h à 16h après na pourquoi soirée wana ba ko pesa message pour na mboka ba cérémonie ko sala mana ba théâtre culturel makambo ya mboka donc makambo ya mboka vraiment congolais nyonso za appelé ya ko mesika wana na USB ça na USB syndrome les 30 des 21h tous bakozala wana bolanda message bandeko na biso oyo baosala masolo en plus na tongo na ABF Eric Photo kozala wana ABF ameka kozala bandeko na biso moi message wa kopesa les mêmes les 30 wana conférence de presse pour na Congo ndenge basa ko organiser na makambo wana donc merci tozo Dali Nyama azoya na catalogue abi biloko na ye euti Paris balobi Weston acha on a messa pour bato ba mona bon c'est pas na ye et déranger mututé
azoya na catalogue yangwana catalogue ya Weston abisa pe ba plat total ba place ba plan ni ali biso mokile mona fils Dungu fils Dungu les mannequins les plus suspects Al-Qaïda catalogue ya Weston yangwana et Andrick Nepanam donc mais dali tout le monde catalogue bon l'accent de bloc aux kati qui ça chez ba to ba montre moi chez ça Weston pour ngai triple prévoir l'appui tout le monde marche ça Weston dali pesan je sais kilo combien de pesa non mais ça donc le catalogue à Weston non catalogue vraiment donc on a reçu mais le cas déjà Alexandre on a permetté donc docteur beta masolo donc bah preuve il fait ça là quoi ils ont que net boy oyo za baso bas ezali na été pour toi na été na moni ngo ya polele voilà yango yo Eric photo yango yo base aina ba preuve à l'appui base à Weston il faut que Eric Abenda hein donc Weston Eric yango yo Weston base à Weston yango yo ya na catalogue donc base à Weston en catalogue yango na catalogue ezali combien ndengonanga OK toleka to tchana se bon mususu mususu pe eza donc Luka hein to Luka catalogue mususu to mona pona oki masaki ba epesé donc biloko makasi eza na kati wana hein venant Maurice premier kana lobaka venant Maurice premier makambo baby awa hein kandi kimvula kana ese bango yo ba ibali susu on les makambo mikolo zo cartonné ba nouveau cri pona ko ningisa batu quoi donc c'est un peu ça donc dali azolo catalogue kuna biso to sara musala hein sans oublier encore petit nanga ya kati hein carré la mignonne hein ba petit na biso na musato osala quoi donc ezali bot ya Weston P, c'est mieux à Weston, toujours à Paris. Fils Dungu, il y a une preuve à l'appui. Les preuves sont là. Donc, dans le catalogue, mais. Donc, Eric Yango, il y a Noir, Weston, demi-bot à Weston. Donc, les preuves sont là. Fils Dungu, Karando Lobaki, preuve Yango, Daniel Lele, Yolobaki, j'ai à côté, on a triplé, sera plat. Naviane King, Yango, semi-bot à Weston, il y a chocolat. Donc verni yango Natala s'il te plaît Eric photo il y a Weston Pekara donc il faut changer rapide Eric zoa mafuta ya Maria verni et sololi donc 0 km yango na se 0 km de balata te hey mama voilà ndeko na ye donc OK total là oyezali alt premium et là te marato l'office Dungu bon masoluka neto baki yango yo donc oyezali biloko ti fraîchement à Paris ba grand monde à mode ou bimisi biloko donc moi je t'encourage to moni ba pied na ko chango awa preuve l'appui bino bomona pour ko mate ki yo ba iko kosa ba mokoto ya dali nyama les grands coco ba mokoto yango na Eric photo zo mokoto bon dali naza convaincu mais naza na convaincu na nté pona ba makambo beli funa loba naza encore convaincu na nté mais naza un peu convaincu naza na combien un peu convaincu na moni mais dali na tozo parce que makambo oyo le grand terrain oyo le grand milier dali oza garçon moko bien na mboka oyo bat ba ebio obundate o sonate o yibate o bakanga na kachote mais dali oloba awa na ba émission awa ou lancer ba message awa grand fino to tanga kombo awa ngapo na soko na ba raison privée na ko tanga kombo te ponga na triple na ko tanga kombo te il faut moi tcheke pona tanga kombo musana salaka otangi comme grand frère na moko awa mais grand frère nous na yo benga une émission en pleine émission les preuves sont là vient nga chimi place ali via yebi na kata deli mais vient nga chimi ayebi chimi photo ayebi yo benga vient na ki yo azela mbonga bana pour son forme azela mbonga bana pour Allah tant pis ça trachem o benga vient na dali ba image zali GT ba image zali so ko tembe to senga na les résultats les plus suspects photo na version Maurice premier ba ko tchango o benga vient na ki azela mbongo ya bana azela mbongo ya bana la tablo ko HM o loba ko to ke veste boye na ba Facebook HM est-ce que na ko si mo nazo loba
Non, mais ezali comme oya ko sate mais elle comme mais au moins moto soka ibinza mingi pe il faut yeba payer ko pardonner. Ah. Donc le coup là Oloba yango, ndimi yango na caméra oloba yango. mais voilà donc ngane to ki pena donc do nezala ka pe na monde forme donc to nga Wagi na guerre. ngane pe to ki na guerre. Siko bobongi siko. Non mais yali kambo ke soki neti ba frère na frère mais ba ko pe ko yokana. Donc ngane to yokana donc Wagi na guerre boyokana. voilà donc il y a la demboka donc bana guerre ba yokana donc ngane to yokana donc wana ezali vraiment donc les princes mondialais donc je répète les princes mondialais toujours na top donc to yokana biso donc tout ça bien to solara bien. OK, merci. Na sir batu bazaki ba komelenga mingi makamona tuna ye boy ne to éclaircir batu ke boyokana eloko moko ezate et merci batu balandio mais dali na mboka oyo ba jeune pour toujours ba mingi ba jeune ngana journaliste ba jeune toujours la même génération ba jeune pour mikolo batala rabiso na auto sala délire c'est injurité délire zali bankutu et loba hein neto yena bankutu boye et solo li bankutu fait lobaka na mboka oyo na ba jeune o ba beta kama biloko pour prêter ba ali neto ba vienne king na malme ba beta ka bazali hein ba check Daniel Oleki on ba staff na ba nyataka parce que na Stockholm ah na mboka ya roi mboka king na ngwa lata kama ah na génération ya ba jeune etio boye o ya beta ka te kio na ba Facebook na ba fête mabotema et on a betaka ata mutu moko te rolo bava to clôturer ma solo vraiment ata mutu moko ta deux personnes oyo yebi vraiment non mais au moins en beaucoup OK bato ba beta forme baza plus que deux lobby donc au lobby ni na mboko yo bato ba beta forme peso mon pondimi mais bazé belé ko le kami balé lobby na ba jeune OK na bitanga ta mi balé oyo yebi na ba jeune ta mi balé oyo yebi ba jeune ti ba génération na biso boy la sens wana non au moins que o eze mission nga donc na yebi que ba jeune ba betara formule en arbre même na Stockholm na soit basé belé donc mais na même pas donc na droit autant ba comme na bango parce que ba gros à la son nga tang sur 90 donc 10 tam sur ba aussi nga aux hommes des allées mais na yebi basé belé on dit que Suède ba jeune ba betara ba plat on dit que mboko ba batika ba complexe wana ya kubanga ba libana ke mais ba play bazar donc au lobby ngo ki ba yoka non mais ana Suède ba jeune ba betara ba plat bazar mais ba commander ce que tam na boy tam ma polémique oui na yebi voilà bazali o abeta fond baza. OK, merci Papi Kamani hein Papi Kamani on va la pembe hein oyoki ba réponse ya Dali alobi ke ba play na mboko ba beta ka bazali mais abotanga ka kombo pour na polémique mais ba jeune ba beta ka forme ya nyama mais Dali to kende sirima pe hein na monyeke kaka na suko émission na biso ozana message nini ya kopesa na Stockholm ba jeune ndenge mboka pe la muki pe boye ba émission pe boye na weekend ba ko na banda ko ba otala uske eloko na ma isale nini ke Suède pe makampe na ndenge pe bien na niveau na biso kaka isale ndenge nini. Non mais au moins mes conseils on a appelé ça quand jeune ezake mais au moins mes collègues lamba ezama bete donc au gros là ton nom il faut y pas koto outi parce que mingi bazar ata muso bazo beta forme mais ce ko kenet na mambo koto ba outi ezama wa trop donc mais ya le ko langa na lobby donc Dali Niama le grand Mikilis na zo beta formule mais naza quand même à 3 personnes en Afrique au bazo tonga kutu monsieur donc d'aba tonga dit sili maintenant on continue ko tonga donc presque exemple exemple de sauver les guides c'est ça voilà donc les années bon là mais il faut ça la ma cambo on quitte na kitata voilà donc il faut ça la ma cambo elle ko langa na zo là non ça ma cambo donc ba jeune mingo bazana sima donc botanga ba classe après ba classe donc au là non pe après mais ko bossa ko tonga te parce que ko tonga et le lamba parce que lamba le ko là tango lobby tamuso e gros sama nango mais les pangs et indi na c'est fire hein fire mais na c'est toujours ndako Dali Niama na ko gangate Dali à côté na garde-robe azo bimisa ba pula pour na triple Eric photo tout ça nous on travaille on bosse dire Dali Niama on peut sanga nini pour pour nazo de bord mususu ya David Mukano sans peu catalogue a pesanga ba pla tant qu'il encourager na musala mais Dali a ça le mien na ebité pour cadeau boya cadeau te cadeau est très important boya cadeau jamais hein Dali le grand dika hein les grands dika un croco à lozi à côté na palais aya après journaliste ne ba pla vraiment hein makambo ya bobo ya ndenga nyini musana osana mboko sena nganyota mangapi hein na sena ngasifi kwete na HK oneli kama na bakin paso ali bambote Dali Niama le grand dika yango yo ngai na kenda route musika kutute pantalon ya cher plus de 1500 couronnes na zui pantalon ndeko na pesi ngelo pour na musana osala vraiment
eza sengo mingi eza ki olakisa ki na osala musala nazo finga mutu te moi je travaille seulement apesi nga loka souvenir nazu yango eloko nyonso ya souvenir donc j'en félicite mon frère merci nzamba pesa yo ebele bobambote rapidement esite Eric mais oh linta chenga fona zongo Eric photo comment yoko zo Ray-Ban Eric hein Théo il faut tikala il faut le gars pas mususu il faut ma toi sentir ma ki okendaki def ozongi dali lequel ya Eric photo bon mususu o za Ray-Ban linta cher ngai fona lata oyo Eric ozo Ray-Ban te dali quand su kuna il a Eric lo mususu mona ma ki okendaki ozongi hein ba mona ma garçon c'est encouragé Eric il faut zo plat Ray-Ban o zelo ka cher dali nyama yango na mona olati Ray-Ban nona Eric olali Eric ona Eric photo mta osala na mboko mais pour masolo ba Ray-Ban il faut là pour na Paris il faut na zipa miso yebika Paris wana Château Rouge wana il faut zipa miso hein dali hein donc Eric photo to senga na dali akende susu wake ozolo kado Eric goza Eric na melio tene na zolo ba sono Ray-Ban lelo na sepeli mais dali mbote na famille mwana hein bana ozana bana na yebi ozana bana de grande fille na yo mbote na bato ba yebi yo rapidement avant tout ça mason na biso merci non mais ngai on a pesa mbote vraiment na pesa mbote donc na mama bana nga donc Donata Mobiligi donc ba bizu belé grand père mère donc on a vraiment donc grand père mère quoi donc après on a pesa mbote nga donc na mwana nga liboso Dalisha koto zalier baba bisou fille à papa Dalisha fille à papa si bon donc après on a pesi donc au Alandi Denise babisou belé Dieu merci en plus na bosente Dieu donné Mobiligi donc jeune au azo sur la vraiment na kata Audi après donc na pesi mbote donc na Brice fu mutoto na kata Kaskuga après donc sans je bien donc na pesi mbote na KBG koto zali baba mbote na ngwana la petite Rosna yo yeb ma solo deux petites au sol bien donc après on a passé donc mbote donc on a vu na Cornel vu vraiment que ba conseil ils ont raté après on a passé mbote donc au le que donc garçon vimba hein garçon vimba na borebro petit na grâce ba mbote na ngwana sans oublier trésor timbalanga donc yo za famille ma solo après donc on a passé mbote na Rudi Boto bah, le but donc futur champion en 2018 yoba salam na Rudi parce ali bambo tenait commis qui la blague toujours en place voilà donc sans oublier donc petit nanga Yannick Boto ba salam ebele na petit nanga 7 mampuya salam ngwana 7 mampuya petit nanga le retour à Facebook petit nanga merci ozu bambo tenant 7 mampuya ba salam pas sur les petits frères donc on est ensemble toujours donc c'est bon donc na clôturer na petit mot na grand frère nanga Patrice na Yavle grand frère na Clopas na Paris ba salam ciao. Ok, merci. Bolandi, hein, Dalinyama, les grandika, un croco à l'osi, combo et une inondation, hein, nazuba plat. Merci Dali, hein, Balobi, et loko yutina li boko, yande comme Bali. Il faut que vous ayez boigna nyama, hein. Bon, écoutez, hein, écoutez ma garde-robe. Pour une émission, on y a pas de la tiangopé, et ça la honneur, y a batou. Mais Dali, a ça toujours une surprise. Alobi, qui a quoi, y'a biso boité, dans le système bantou, tout ça, na royaume Congo. Hein na royaume Congo so bambi ba pa il faut teke ça les teke la fond sune ya Nzambe les jeunes messers na les plafonds de Scandinavie na ngandudi kena banka ba côté na ngandudi les plafonds de Scandinavie triple lélé donc on est ensemble mon vieux donc na table d'Alinyama invité sur la table de Eric photo na c'est toujours to téléma en exclusivité toujours que na table hein Maurice premier vient ngai donc na table d'Alinyama invité biso to liamo eloko na famille d'Ali avant donc merci on est ensemble donc check donc yo quand les amis que ça c'est ma yo donc on est ensemble donc merci Balandi encore Balandi hein il y a émission course au pouvoir hein Balandi encore émission droit de réponse mais là voilà on a tranche droit de réponse tu es na table et Dali azana un message rapidement nga pesa avant to kata misuni awa azana un message nga pesa hein ndenge ambus na table avec ngoloba Dali comme ngoloba na table ozana comme ngoloba non mais au moninga le quoi na dit vraiment ton abino donc vraiment il faut bomber la boli abo c'est pelador ti borodjonga bolo ba que non tout ta na ndaka jeune on a vraiment à sololé. Ah, le tout qui un message marqué au solo vraiment. Non, vraiment la solo mais il y a des qui ngana ko tout temps minute plus de 1 heure 2 heures après besoin nda konzala. Et ça l'a raté. Ah merci, toi na poto et ba pesa ka ba to valeur na makambo tozomona et biso remercier yo et ambibiso to yé après émission to mêler champagne et offrir biso quelque chose dans mais ça to lingi pe ki eza te ke ba to ba copier mais ça que exemple
moto apesa biso respect na musa tosala ke tosali émission tozonga pe quand même tous les mois quelque chose de partager na ye moi biloko quoi. Donc merci aux autres comme sur souka sous avant tout banda tout lia moi quelque chose comme souka nous en roloba. Non mais so mon vraiment donc na bino na mako donc ça valeur on azo pesa bino. Donc bino boza donc boza bateau vraiment donc bazo donc ba osala maso na Stockholm quoi. Donc on attend na bino vraiment na bikete vraiment na du temps bateau OK. Donc avant ba zonga na yebi ba lire na bango. Mais lire quand on a poto biloko c'est rien mais respect ya ko inviter na mesa c'est ça les problèmes. Voilà donc ezande wana. Donc merci. OK merci. Merci. Ser nangai Marichuchino na Paris, ser nanga Benazo, Victoire na ser nangai encore la diva, na Bruxelles maman na Anik Moluka lo kololo boko, to na table, to sala kaka, ndenge ya modèle ya mboko na biso. Eric photo nga lianga awa, balandia Congo ya sika blanda Congo debout, Eric nga lianga ipona Raiband, mais dali nyama de grandika un croco lozi apesi Eric Raiband. C'est cher et le on a exhibino il n'est tuyo. Et ça cher na zuya sika mais Eric a super aïe. Donc Eric photo na c'est quoi qu'on lit en te prendre le net. Tout ça ensemble on est ensemble. Merci. Car on a bandolo ba kandi qui mvui là kandi qui mvui là bendele toujours c'est mkaka yo na yoyo ba koka. Donc na c'est donc merci Eric zoa table merci.
Thank you.